Voilà, mbote bande kono bozo landa biso partout, mingi pe na chaîne na biso à YouTube Sieta TV, bozo landa biso na ba réseaux sociaux na bande ko pe bazo partager partout. Ezali bongo ndeko na bino, mwana na bino Benoît Degroff Dale Oyo Azali Bongo, journaliste correspondant, il y a Digital Congo dans le Grand Bandundu, et puis membre ya presse, il y a diocèse, il y a Kenge. Awa tozali kolobela bino na nzela ya radio Ntinu Ngemba oyo ezali pe na internet. Qu'est-ce qui se passe na lisusu reprise ya makambo ya bamobondo mingi na RN17 axe Mongata Bandundoville. Tokobanda bongo nanu ko démentir information oyo ezo circuler partout que sango na biso moko ya diocèse ya Kenge na kombo ya Chrysostome et Samuela Azali enlevé et pris en otage par les Mobondo. Non, il n'est pas question ya koyeba bon kozwa sango wana. Monsieur l'abbé Aza en bonne santé, na minito tozoloba Aza déjà na masiambio. Kasi eloko nini lekaki. Ba soldat o batinda kuna na nzela na biso ya masiambio donc na RN17 Mongata Bandundoville. Boyebi que depuis bakenda kuna ça fait presque une année. Bandeko wana batindelaka basoda wana batindelaka bango lisusu restauration te salaire na bango pe il semble pe bazwaka ngo te parce que bazakuna alors ba militaire wana bakoma ko kende ko sala bilanga pona ko luka ko lia bakoma ko sala même na ba makala ba militaire na biso ya Congo yango wana quelques jours passés ne bokaki ba se souleva ki na niveau ya masiambio contre ba officier na bango supérieur. Nde babande ko beta quelques balles en l'air. Ilo ke salaki ke batutu o basalaki wana na mboka ale bakoti zamba même na sango pe basalaki nini akimi na diakre na ye. Donc l'abbé Chrysostome na diakre na ye na ba ndimi na ba population masambio bakotaki zamba. Et le même comportement serait, je dis bien serait, na côté ya ba Shomaku ya ba Mochetu bozoka kuna. On peut dire que ce sont ces militaires oyonde bakoki kosala, je ne confirme pas bakoki kosala, moi, union mokona ba mobondo bazakuna, nde babani ko attaquer. Mais ce qui est sûr, qu'est-ce qui est passé hier? Na niveau ya Muchetu. Eza na ba ndeko ba usager ya nzela ya route Mongata Bandundoville, mi tukebele bakanga makina machambio. Basali wana presque 6 jours. Ba monique plus bazo fanda na bazana ba marchandise bazana il fallait pe ba kende ba luka ba fêter na bana bombe ko luka mbongo batinda sot na bana bango na Kishasa be ba o bazana ba famille na Bandundu ba fêter na bango. Malheureusement monique que notre solution exatée. Alors tous les usagers de cette route basala ki réunion babino au lieu que ba kende mutuna ndenge na ye basala convoi ensemble batambola ensemble balungwa ki machambio babani ko kende vers Bandundoville. Arrivé à Muchetu, il y a un village qui est là à Muchetu, c'est à peu près à 50 ou 45 km de Masiambio. Ndewana bakutana kina embuscade. Bamobondo, babandi ko beta babal en l'air. Ko attaquer bango disons. Ba o bazala kina mwami tukamike, o bazala kina facilité ya ko baluka ba tourna kinde bazongi. Et les autres au basala qui n'a pas grand car. Il y a une femme opératrice, une grande opératrice économique qui a abandonné ville na kombo ya maman Magi Mondele. Mutuka pe ya maman moko maman c'est Okenge pardon. Mutuka pe wana ko mabilo ko bandi ko na biso ba indien na mutuka pe ya grand opérateur économique qui a abandonné ville na kombo Joël Makupa. Ba convoyeur na bango to ba équipage na bango bayebaki bongo kosundola mituka bakimi babeti makolo pendant qu'il fouillait chauffeur moko ya Joël Makupa nde azwaki masasi na kuis jusqu'à présent azomona na te. Tous les autres qui ont fui se retrouvent actuellement à Masiambio. Ils ont fait pied de Muchetu jusqu'à Masiambio. Donc pour le moment la société civile et plusieurs observateurs bazo senga ministre ya intérieur, Olena Kokitaka na Kwamutu, ça ce sont la société civile et les observateurs, demandent au ministre de l'Intérieur d'instruire le général Chiwewe, bae babon ko futa basoda, oyo bakenda kuna plus d'une année bafuta bango te baliaka te.
ba futa bango mbongo na bango. Et puis qu'on moins que 3 mois après, ba changer ba militaire wana parce que les militaires commencent à faire nini makala, ba commence la bilanga et ba yebi pe kuna, ils peuvent aussi quand même s'associer à ces mobondo. Et ba mobondo baza kuna, ba komi ko changer ba koma ba mboka wana. C'est trop dangereux. Ba komi ko changer ba kombo ya ba mboka wana kuna nyonso bozoka wana. Ba komi ko changer ba kombo ya ba mboka. La fois passée, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo à l'écart qui kuna na évêque na biso akenge monseigneur Jean-Pierre Kwambamba na monseigneur Carlos Ndaka également monseigneur Nchole. Ils les ont dénoncé ça, qui demandé à ce que boye bakabongo ko ravitailler na temps moko normal ces militaires qui sont là plutôt. Mais malheureusement on fait le sourd-muet. Ce que ça là qui non ko tinda ba dispositif militaire na côté à bas opposant, on devait vite le faire. Et pour le moment, il n'est plus temps de se cacher de vérité. Botinda bas soldat, d'abord bo fouta bas soldat au bazakuna. Et puis bon changer équipe au bazakuna. Il y a plusieurs militaires tués. Plusieurs militaires tués, pas seulement na axe ya Bandunuville, Mongata, mais aussi na RN na pembeni ya RN1, na niveau ya Bachongo Bamboka wana kuna ya Kati. Ba militaires tués et même un colonel qui habitait Bandunuville a été attaqué. Je pense qu'il se trouve à l'hôpital militaire Mokona Kinshasa. Plusieurs militaires sont tués. S'il vous plaît, bino bande qu'on a vu sur combattant UDPS, bino utiliser les réseaux sociaux. Bolobako boza ceux qui ba ya fati boza boy. Prenez cet audio, botin de la chef de l'État. To boya rolobela biso pekeno, il n'était pas informé. Bon envoyé yango. Et à Bandunuville, il semble aussi que certains mobondo là-bas vont se ravitailler à Bandunuville. Nous demandons à ce que tous les services de sécurité à Bandunuville, baïba bongo kocha, dispositif sécuritaire moko ya makasi, na ba entrée à Bandunuville, et zala na voie fluviale, et zala na côté kune ya Ngandambo. On doit contrôler ba entrée nyonso, jour et nuit à Bandunuville. Tozo senga bo tinda, renfort, parce que ces gens-là, comment est-ce qu'ils peuvent s'attaquer na ba FARDC? Il fallait en principe que FARDC ba attaquer bango jusqu'à na Souka. Alors, nous ne saurons pas tout dire ici, mais voilà l'essentiel. Nous interpellons. Bandeko Bazana Kinshasa, ne prenez pas cette route-là. Il y a Mongatana pour venir à Bandunuville. Il faut prendre la route de Bagata ou Bozonzela Yamai. Maintenant, ba produit en ebele aux gens d'Amérique, tout ba maman Magui, et ça ba produit ça les saga batuko fêté. Même Masanga, même Babilo Kwandeng na Bandunuville pour le moment, ils sont en danger. Na refléter malamouté parce que ba pri biloko il faut esala nini et matalikolo et ko mata pona nini parce que mituke kangami na nzela et mituka na ba produit na bande ko na ba komi koli yango kuna. S'il vous plaît, eza trop dur. Nous dénonçons ndenge bazo bomba ba militaire. Ce sont nos frères et bazo tika ebele ba famille et commis ban ebele ba komi ba orphelin. Pona ni pona mutema mabe ya bino bakonzi ezala ya FARDC ezala ya gouvernement boliko tinda mbongo ya basodate eza drone na bango bazola la libanda bazo sécuriser bateau et puis bino na Kinshasa musala bino kaka kolia bambongo na bango. Voilà un peu bandeko bolandaka biso ba ko za détail mususu bo s'abonner na chaîne na biso à YouTube Sieta TV SIETA espace TV donc Sieta TV boko za donner nyonso kuna autotaka ya biso après ya diocèse ya Kenge. Sango Chrysostome et Samuel là n'étaient pas pris en otage par les Mobondo, mais akimaki elongona diacre na ye na Zamba pe bande ko na biso ebele ba teke ba kota ki Zamba parce que ba soldat ba bande ko réclamer mbongo na bango na kati ya machambio pendant 6 mois ba futaka bango te ba kota ki Zamba. Donc il est en bonne santé. Et de l'autre côté à Muchetu ba Mobondo ba komi ko changer ba komo ba mboka wana kuna ba ko beta masasi bango surtout ba linko monde ba militaire te. La crainte est que ça pourrait être aussi certains militaires au ba komi ko travailler en collaboration na bango parce qu'ils ne sont pas payés. Baza ko s'occuper na santé na bango te, baza ko s'occuper na restauration na bango te. Voilà, c'est votre frère humble serviteur. Je m'excuse avant de conclure. Ngana linganga tena loba au hasard avant na loba na lingana zala na ba information sûre. Na sololi na ba tout au baza sur place.
bandeko baza sur place après na coupé sabino soki boyo kinga na lobité c'est-à-dire mes frères que je n'ai pas de précision en matière sécuritaire balobaka pamba te po soki na pesi information moko ya lokuta e ko kozongelanga e ba audio nanga ekendaka tina ba haut niveau ba konzi balandaka batombaka na ba piste bien donc tozo senga to démentir nan que Abbé Chrysostome n'est pas pris en otage par ba mobondo to dénoncer ndenge ba soldat ba militaire na biso FARDC ba o baza sur la RN17 ba bomi bango ebele ti kuna na pembeni ya RN1 donc côté ya Bachongo ba mobondo baza kuna rôle na bango ekomika ko boma ba soldat surtout pona nini to éviter il faut renfort 14e région militaire balungwa Kinshasa baya renfort et puis bakonzi général Chiwewe beta sete na service financier na yo batinda mbongo ya ba soldat batinda mbongo ba militaire wana batinda mbongo ba militaire et puis na Bandunduville bata dispositif sécuritaire moko ya makasi pona koyeba bongo ko contrôler qui entre à Bandunduville et qui sort à Bandunduville bande kopé ba déplacer ba yakwa mutu oyo bakima kuna bamboka na ba bisiala même ba choma kuana ba muchetu ba côté wana bakima badilala bakima na Bandunduville baza atane loko ya kolia te et les politiciens kaka koganga kuna que ba leader ya grand Bandundu boza ka ba leader ya grand Bandundu te ici on a vu que bateau baso penser sans intérêt biloko kutu chef de l'état tinda ki po ba laisser ba déplacer awa les ministres nationaux comme provinciaux na gouverneur moko ba yiba biloko ba déplacer ba lia yango et bakanga bango pété IGF passa le loko monte sur biloko batindela ba déplacer ya ko mutu baza na Bandunduville au moment où je vous parle baza abandonné na triste sort na bango bazo baté qu'est-ce qu'ils peuvent manger ceux qui bazo trouver moins loko ya muké ozo ko katé pona bango eza église catholique na niveau à Bandunduville à travers monseigneur Jean-Pierre Kwambamba na ba église de réveil bande ko na biso pa Sebko ba ne ko na biso ba Branamis Elohim Tabernacle na pasteur Pierre Ngandou qui passe quand même là-bas. Na ba politicien on a vu que Aimé Pascal Mongo ya Sénac maman Antoinette Kipulu na nani l'autre là sénateur Philbert Mabaya les restes là boganga kaka na Kinshasa kuna que toza ba leader et personne ne parle de cette situation. Martin Fayulu qui est du Grand Bandundu, silence total pour la situation à Mobundu. Olivier Kamitatou, silence total. Qui encore? Robert Minakou, silence total. Bino bozo boza batu ya Grand Bandundu. Que faites-vous pour la situation oya bande kona bino baza en insécurité totale? Boza leader ya Grand Bandundu pona ko wele la ba poste ba gouverneur, sokezaki awa makama ba poste ba gouverneur. Mais on devait vous voir partout. Merci à sénateur Jean-Philbert Mabaya, merci à maman Antoinette Kipulu, également à Aimé Pascal Mongo, qui sont en train de songer quand même la population va s'abandonner dans leur triste sort dans le niveau ya Bandunduville. Vraiment, to aider bande konabiso ba déplacer, to senga na batu ba futa mbongo ya basoda ba militaire wana. Merci, Ezan de Konabino Benoît de Groff, Dale, journaliste correspondant Digital Congo Grand Bandundu et membre de la presse ya diocèse ya Kenge. Pour nous consommer information, beaucoup de gens na 081 20 86 300. 081 20 86 300. Ou bien qu'on soit information sur la chaîne sur YouTube, Sieta TV. Voilà. Bonne année, Nabino Nyonso. Tout semble la paix pour la bande de Konabiso. Oyo baza na kofi ba situation moko difficile na RN17. Pe na ba déplacer au baza kuna na Bandunduville. Baza atteindre l'autre côté ya Kolia. Merci beaucoup. Bonjour Yado, Kourndo, Atininki, Bibarim Piem, Konga Barberet, bon dimanche et bonne année qui se pointe déjà à l'horizon. Betu ke moi mbote, même mbote pensave monsieur l'abbé, betu mela la vena banzo, betu mela la finda. Et il y a eu un grand et un mauvais mouvement mazono autour déjà de 18h. Les militaires mettent la repli, les militaires mettent la repli, les militaires mettent qui est koukape kunwana. Nzokane na kati ya Bitumbaina, il n'y a pas que les mobono des civils. Donc il y a des Rwandais à l'intérieur, il y a des militaires à l'intérieur et ils ont tout l'arsenal d'armement possible.
boketi armement, boketi nyonso ba bombe, ba PKM, ba tout, ils en ont là-bas. Donc c'est sérieux, makambuku manaka yo et kimeme kota et population me votuka en cascade. Ça nous a étonné tout d'un coup comme ça. Malamosi bon bloqué nzila kuna, plus de passage. Et c'est presque 5 jours, il y a l'élection, il y a publication TPI. Donc aujourd'hui dimanche, ça doit être le 5e jour. Il y a un militaire qui a dit bonne soumis pour la repli, bankame tina bankame kato atenu, bankame voyager, bon tina rabo, de boka na kufwa. Effectivement, bon faut mingi, plus de 70 militaires bon faut lieutenant Toto, bâtiment mona 1-1. Il y a qui met comme makambo en kaka. Et puis parmi bon, il y a des officiers supérieurs, ba colonel qui na collaborer, ti bantuina, ti ba mibondoina, entre ya koteka ba plan d'action na bord, et puis dès que ba kumaka sur chambuna, balamosi ils sont surpris par ba mbondo. Donc pour le moment là, la situation reste chaotique. 70% de la population ya bois la machambio metina. Ba bois la nyonso kwa kuyai ata mutu kedi akave. Alors les Mobondo sont au moins à 12 km de chez nous ici. Bon fait mpila bometo wa fait quoi tabuwa na mpimpa sana ku fêter les premiers et puis président na boyampa bubu yai na kati ya machambio dans la nuit. Ça boyo kota mingi ba 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon fait kota et puis bon nous anati ba militaire ndamba ba militaire mebikala awa yai. Et na kutala ndambu ya boke kwa kuyai. En tout cas, bota kukabe ko tenisa mbotu bakuna ils sont plus de 2000 hommes. Plus de 2000 hommes. Donc si moi ndamba basoda ya ke moins de 200. Donc moins de 200 ke awa yai. 200 puis atabasans. Donc bota kukabe population de Yametina. Et puis il y en a déjà qui ont alerté campagne na boya ke kwa kuya ndebe basika tana ba ferme be kolala mais bo yabela la kati ya mashambio ve. Yo ina betena utala na mpia wa ya comité na muna mekumona munu. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur l'abbé, betuke sous banalise betudawa. Yo ke dia kave semble les tronçons les plus dangereux qu'il y a quoi qu'il y a machambio bisha la banundu. Ya maybe kala moi bien que machambio mongata. Donc nous sommes censés peut-être bubu yai na mpimpa kana ba 18h beta yantika betu yantika marche malembe yana meka to kusonikile économe kana nde vraiment possibilité que la salama kingolongolo yati na beta 200,000 munu tia be vicaire tiba masura kia wa yai kana nde betu mezo mbalaka okajo mo satana niva kinsele kuna ke kuna betu nga ataba kamnya ya bimpuka ata essentiel betu kuma na makadam. Essentiel tout na beto ko nous épargner na ba danger. La situation est compliquée. Donc aujourd'hui, je ne pense vraiment pas que nous allons dormir diaka na kati ya boala. On sera obligé d'aller kokwela la kanana qui ferme kanana qui boala bebe kola la bekuna beke veiller beke landila kanana qui mutindu. Vraiment c'est compliqué. Très compliqué. Mpila ko ba moto mpike ve. Ba camion mpike lutave parce que ça fait un bail. Il y a des camions qui l'ont dit à quoi couvert. Les véhicules ne passent plus. Bah bus mais tenté ouais bon vous tout là yo ba camion ka bon piller yo ba ka bon faut ba chauffeur. Ba remorque ba camion bika la ka kuna bon me piller.